Bienvenue dans ma casine d'Abino Yekolo Congo, Zoom Congo Plus avec le pasteur de la presse congolaise, équipe complète en Moyo, Osedagno Moussa, la qualité Nenge Sengeli, Yo le gouvernement d'Abisso, pasteur, homme politique, ministre, homme d'affaires, Olingi, Tozumel l'activité Nayo, l'équipe est là pour vous accompagner partout où vous serez, Zoom Congo Plus, la manap Nabino, pour la Zoomele. Bon s'abonner à la chaîne Abisso ya YouTube, Zoom Congo Plus TV, pour vous informer en temps réel dans votre télé, sur Zoom Congo Plus, Zoomele toujours. Mote Nabino balandi ya Zoom Congo Plus na Rebecca Nabino invité à magazine bomoni nazali nga mote na plateau tozali na bandeko oyo baye kotala biso bako se présenter moko na moko poto yeba zali banani ba otswa pipe posa na bango message na bango zali nini pour la peuple congolais mbote ndeko bande ba kolanda yo oyo ko se présenter pour baye bo malamu ozali nani. Merci ndeko na biso pasteur. Comment on a Célestin Kabasele Wampana. Je suis ici comme le président de l'association communément appelée Priorité IDPS. Merci Zali Ndeko, président Kabasele, Oyo Azali na plateau na biso, tokepe na ngambo na kuna mbote papa. Mbote journaliste. Bano ba Rolanda yo baye bope malamu zali nani? Ok, bandeko nazo pesabino premièrement mbote. Comment nanga c'est Alex Kalinda Kamila. Naza secrétaire général de l'association Oyo et Denisani na Congo ya Priorité IDPS. Alors, tout le monde bino na plateau Zoom Congo Plus, to yebite ba imboka balingi ba yeba parce que to kotanga to kibino kotanga kombo ya Priorité IDPS. Toké pas ya monsieur le président Kabasele o ko pesa biso na ba imboka ba kolanda yo ba yeba malamu Priorité IDPS ezali sunini oyo ko memeli peuple congolais. Priorité IDPS ndenge ndekolobi kolimisa moi poto moke boki kokota moi anglais moke ezali association sans but lucratif oyo ezali na idée nango basée sur un grand parti politique dont nous sommes membres, IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. La base que c'est une association, pour l'association Union Sorte qui est de compléter. Ndeko Alex Kalenda, yo pozali secrétaire général, à part Malba Oyo président Atikoloba, yo Obasani. Bon, et là pour la petite Obakissa, ils ont mon compte. Oyo qui vient qui a président, donc on pourrait représenter l'organisation de Bisso. Mais Bisso en tant que priorité de PES, tous a l'Isanga, comme on peut appeler en Lingala, tous a l'Isanga Oyo, les autres Sangana pour défendre le droit, défendre le respect, les Beko Oyo, les autres Ponza, partout dans les autres IDPS. Mais tous appels à objectif qui a kosangisa. Kosangisa bana nyonso ya IDPS, bao nyonso balongwaki, bao nyonso bazali touché d'une manière ou d'une autre par lolenge oyo parti ezokambama. OK, donc topesi bango nzela voix ya expression oyo bakoki s'exprimer mpona kopesa makanisi kopesa lolenge na bango bazomonela makambo po parti ezonga na bomoko parce que soki toza na bomoko tokozala vraiment na oyo bazobenga ba-institution forte. IDPS ekozala vraiment un parti très fort et puis ekopermettre lisusu que en 2023 tomona ndenge nini tokoki kosunga président na biso mais toza wana mpona kosala nini ko défendre bijou na biso parce que IDPS c'est un patrimoine oyo batikeli biso c'est pas ya batata ba to benga bango na lopoto ba père fondateur. Merci. Ndeko Kabasele le président il y a priorité IDPS to moni lelo ba IDPS ezali ebele et fongami ebele esalami ebele na kati ya mboka na biso mais bino priorité IDPS mission na bino oyo boye nango na mboka ezali nini? Monsieur Abisso, il y a une grosse ezali, il y a unifié notre parti.
mission na biso mosusu ezali ya komema moko ndenge oninisa ngai nazali kobotana mona toza bilingue et puis tozali koya lisusu ndenge tozali koloba ya kokonsolider cette unité ya ces parties bichou oyo toza na donc qui est notre patrimoine en commun eloko oyo batikeli biso oyo ya motuya mpona biso eloko oyo topesi conviction na biso eloko oyo biso tondimi tokoki kondima te ke ekoma eloko ya motu bayitizango na ndenge mosusu par rapport ya libeko likonzi ya parti na biso donc bino oza komona ke l'IDPS ekomi lokola eloko ya motu selon bino tozali kolobaka ekomi lokola ya motu te mais soki ezali kokangama ebandi bagere yango lokola eloko ya motu sanke batala batexte oyo ezali koyenga biso tozwi kondima te tokolobaka tozali base biso na baparent oyo bakolo eloko oyo batikeli biso bapesaki biso ke il faut bozala na esprit ya respect ya texte il faut to respecter texte et puis aussi tomeka koprotéger eloko oyo parce que ezali patrimoine oyo batikeli biso tokotikela mo mpe baoyo bagénération bakoya ezali seulement mpona biso te mais ezali comme eloko moko un bijou précieux que nous devons protéger tant que bozobake boza kolite mpona respect ya bateste oyo etikala c'est que quelque part bateste yango ezali violé ou bien ndenge nini bon bateste baviolaka yango baviolaka yango mais bato ya kolobela yango mpona koprotéger yango nde bazangaka koloba souvent tozali na mboka oyo bandaki komona mboka na biso bazoviole constitution ya mboka mais bato bazali kobanga parce que ezalaki bokonzi moko ya dictature mais étant donné que parti na biso ezali l'union pour la démocratie et le progrès social tozali na kati ya likambo oyo bazoloba liberté d'expression et liberté d'opinion ça dit que tokoki kotufe bato na kati ya parti na biso liberté na bango ya koloba te ou bien ya positionnement likambo bamoni yango balobi te oyo ezali bien te oyo ezali boye te donc biso tozali wana mpona koloba te soki batexte ya parti oyo ezali koyeninga biso baviole yango tokolobaka baviole yango batambolaka boye totambolaka boye tokoki kozonga nsima te ifale tozala na kati ya structure mpo toteleme makambo wana structure wana nde priorité idps donc effectivement il y a des moments où on viole les statuts du parti alors tokoki kondima ngo te parce que tozali bana ya papa oyo apesaki biso biloko oyo balobi respect des textes ndeko Alex Kalenda ozako kandenge président azali ko développer nayebi te na ngambu na bino lit na bino tango ko créer priorité IDPS oyo lit na no ba ko combattre eloko nini ko ba ko mona na kati mabe na IDPS bon biso d'abord tolingi to loba le texte ya parti na biso eza violé vous comprenez donc bala yo bazona na biso il faut ba yebake texte na biso à parti eza violé. Donc c'est comme qui dirait institution en place pour n'engager sa légitimité. Hein? Ceux qui battent la légitimité, on a gagné la bango. Bon. C'est quoi biso priorité IDPS. Ma oyo ba keibo, il va le dire biso to boy. Hein? Intérim wana iko koleka 3 mois té. Ba o ba lobi biso boy na boy. OK. Mais bozo yo kanaka kate. Hein? Moi ni ata bon, malheureusement, je n'étais pas aussi informé. Alors que à niveau il y a centre catholique Ouganda. Il y a un monde qui a déjà conclave. Mais vision et conclave. Tant que nous avons des gens, pour eux, on dit que moi, violation et test, ils allaient mourir la carte, ils n'ont pas de bango. Mais comment on a IDPS que 500 des gens battent pour na kolukaz, bah ce sont malams, mais bah c'est des conclaves boy. Pour nabino, ils ont malamuté. Et ouais, les années d'apparence, hein. Les années au bénin na kolia fufu et pas na au pesi la fufuté. Au bénin la potopoto. Oh. Comment ni? Ande loko oyo, ils ont ça les mana centre. C'est-à-dire quoi? Et loko oyo bato babandaki kokanisa bien ko s'entendre nango to bakuta nango na niveau ya centre Nganda eza yango te il fallait qu'il tolobela makambo ya parti vision la biso eza que lelo oyo totelema elongo po to défendre ba intérêt ya parti na biso mais si ma ba intérêt wana to associé pe ba activité ya développement c'est pour cela ils ont objectif mobimba ya ONG na biso
kosunga pe chef de l'état na makambo azosala pe kosupervise yango faut s'approprier la vision na ye donc c'est ça les journalistes. Merci Ndeko Alex Kalinda, président Kabasele. Koyoka ndenge Ndeko Alex alobi ke conclave wana ndenge basali yango ezali ndenge bino bolingeli bino bolingela ki ezala ndenge ni conclave bazolo basé ya IDPS ezali likambo ya IDPS parti na biso ezali likambo te to bana évaluer comment ba 100 jours ya conjuguer makambo ya gouvernement te nous sommes un parti au pouvoir tozali parti moko ya makasi tokoki kondima bakambo ya mike ya proposition société soki tolingi tokutana étant donné que tozali banungu na kati ya parti na biso il fallait t'opposer vie à parti minute to traiter vie à parti to traiter aussi vie à parti pendant depuis bapesa quand de la biso oyo azali ko jouer intérim na parti bapesa que mandat spécial wana qui les toujours le bas vie à partir des années, les camps ni les droits de s'exprimer. Nous parlons de la démocratie, nous parlons d'un état de droit. Nous sommes un parti politique qui est basé sur des valeurs démocratiques. Alors, nous avons que partout basé pour la ligne pas par émotion tout ça non, nous sommes un parti politique où il y a base. Pas associé base, pas demander base. Les Camerounais ne t'occupent au sein. Souvent, toujours ligne, biso priorité IDPS. Pas associé base. Et c'est la macambouille, pas positionnement à Bango, pas entre Bango. Non, nous voulons que nous puissions faire des choses d'une manière sincère. Bon, ayo, président Kabasele, aux autres qui base, les alliés abandonnés ou bien je suis de la base. Je suis de la base. Je vis avec la base. Base ne se sent pas pendant une année du pouvoir que Bazali soit associé par Bakonzia parti. Donc, toujours me sentir toujours comme des Gabouya Montou, dans Montou, Montou a un problème dans Montou, a inimitié, a créé un groupe naïe, on a dominer Moussoussou. Non, Bilo Wana Tolingi a voté, Tolingi Tozala Moko, Tozala direction Moko, parce que les esprits, comme tu sais que le monde me disait, quand c'est loin pendant, les esprits ne meurent pas. Les esprits de Tshisekedi qui l'ont poussé, le courage qui l'ont poussé à créer ces partis politiques est toujours avec nous. D'où nous devons associer la base. Et puis, s'il y a conclave comme les Aléouana, il fallait aussi autant la vie à partir des années, ce n'est pas seulement venir toujours évaluer pour imposer partout. Mais pourquoi, président Kabasele, Bossarani Tekaka et Sikamoko pour combattre? Parce que au moins vous allez pouvoir oyo lelo binene batu bozana na maboko IDPS. Mais donc mona na kati ya IDPS ngo bobendani eza makasi. Est-ce que bon moi te non ba ko sunga président de la République na lingi na sunga batu mokili mobimba bayi ba IDPS c'est quoi? IDPS c'est cette machine démocratique, de valeurs démocratiques. Il faut toujours les différences d'opinion, il faut tout discuter na kati wana. Et batu ba mona te que tozali ko fragiliser te tozala ka bongo. Tant que discuter du fond des idées jaillit la lumière. Il faut qu'il y ait des contradictions entre nous. Baboy mettre trouver point d'attente. Je me rappelle, il y a des moments où c'était un moment le plus difficile. Il y a eu des débats, En conclusion, Tokomaki, la Kosala, congrès extraordinaire. Donc, au contraire, nous venons donner aussi un appui. Parce que tous allés pour diverger, nous allons mais content, tous ensemble pour tout partir la mission. Alors, mission Nabino, priorité IDPS pour la base et sa ligne. Je pense que le coup de la route oui, pour la base, les alliés accompagner la base et se sentir comme l'acteur de ses pouvoirs. Parce que la base, pendant 37 ans de lutte, a été pour l'état de droit. Pendant que nous avons eu l'état de droit, la base doit être le point de référence. Si nous voulons prendre des décisions, nous devons ensemble avec la base. Actuellement, la base se sent comme si elle est abandonnée parce que l'hierarchie du parti prend des décisions parce qu'il veut être là.
Donc vous comprenez, je m'excuse les termes, c'est pourquoi je suis la base. Ok. Je ne peux pas dire que quand vous opposez la base est aux autres étaient non. Nazali base. Nazali pour sentir. Ce qui n'a pas de Cambo, c'est-à-dire que base, vous sentir abandonné, n'est pas associé à la machine. Merci Président. Mais c'est Alex Kalenda, la priorité IDPS, ils ont dit parti politique pour créer, pour combattre ou bien pour bondir ça. En 2023, pour être sous tout ou bien c'est les journalistes, merci pour la question. Mais d'emblée, la Lina et Bissau, priorité IDPS est un parti politique. Ok. Pour mon président Kabassé va se présenter à l'Église, à sa base, donc à sa unité à base. On appelle à sa unité à base. Bisso, toujours défendre l'UNI, Bisso, toujours défendre l'intérêt à partir de Bisso au IDPS. Bisso, tu dis que l'IDPS est là. Et donc une institution forte. Tu dis qu'on a une individualité. Comprends? Toujours l'IDPS en tant qu'institution. Parce que là, le Bango, depuis l'introduction, on a dit que tout ça, on a ONG des droits de l'homme. Mais Bisso, tu créé au Bisso, on a dit ça que, attention, vous tambola, bien, pourquoi? Puisque l'IDPS est ça. Bijoux, il faut inscrire, pas même pas inscrire, les gens déjà inscrits dans le patrimoine national. Il faut bien tout ça la ligne, il faut protéger en gros. Comprendre? Alors, Matubazo, il m'a parti par là contre les dirigeants actuels. Makamobazo, ça là, le Lenge Bazo Kamba parti, donc tout le monde est belé. Belé, disons, tout ça, il y a un bazon d'imela, gestion, il y a un bazon d'imela. Maintenant, biso, tu es net. Catalyseur, tu es pour fondre dans la katikati na bango, auto sangisa bango. Tu es bisa bango que bino vision na bino ezaboye, c'est bon. Bino pe vision na bino ezaboye, c'est bon. Est-ce que beaucoup qui condimate voit oyo auto sangisa? Puisque souci na biso ezate que toyoka que IDPS Chibala, toyoka que IDPS Kibasa. Oh non, il faut toyoka kaka IDPS mobile te. To lingi to zalaka na IDPS oyo moko. Tozonga à l'authenticité. Vous comprenez? Tozonga na IDPS primitive. Vous comprenez? Voilà, na vision na yango. En dehors ya biloko wana, tozo ya pe toza structure. Structure oyo ezosenga que esunga mboka. Kosunga mboka, cela veut dire quoi? Tokoya, tokotangisa bato lolenga kosala misala, basala misala, et donc on va se donner l'employabilité dans le poteau. En dehors il y a eloko wana. Tous appels à biloko neti pour encadrer bateau bazosala ilanga, l'agro-pastoral, maraîchère, biloko bongo, tous appels à projet ébélé, il y a développement oyo, vie timing na biso awa, na koti kota lisangonyo sauté. Vraiment. Merci Ndeko Alex, président Kabassé, nini des gens aux priorités IDPS étaient na maboko ya peuple congolais. Dans ma propre peuple congolais d'emblée, selon la base, étant donné que je viens de la base, je vis dans la base, tous avez dit qu'il y a un projet qu'on appelle l'employabilité. Nous voulons aider les gens à avoir du travail. D'abord, c'est le travail. Nous avons besoin de travail. Dans mon kilo de route à Poto, Moussala, pour la place Moussala, il faut pas préparer le Moussala. C'est pourquoi nous parlons de l'employabilité, centre de préparation à l'employabilité. Donc, nous voulons d'abord commencer par là. Nous avons déjà commencé. Je pense que nous avons dû former les gens ici. Il y a d'autres partis politiques qui ont commencé à nous copier ce que nous avons fait. Malheureusement que dans notre parti politique, les autorités hiérarchiques du parti, qui n'avaient pas été bien avertis, a commencé même à ne pas comprendre l'importance de la chose. Alors que dans d'autres partis qui ont copié, aujourd'hui ils sont en train de placer les personnes dans des postes. Les gens vont former combien de personnes? Je pense que les gens que nous avons dit former, c'est hors de 4000 quelque chose de personnes. Bah, centre des gens où ils vont faire la formation, ils ont tout ça qui est centre, parce que tout ça qui voté à la fondation Kibasa. Pour le moment, nous avons une place au niveau de Maman Mobutu, centre Maman Mobutu, et nous voulons commencer déjà encore de troisième promotion. Est-ce que vous avez besoin, chef de l'État, gouvernement, ou n'a pas idée au Bozanango? On pense que nous le faisons parce que pour accompagner sa vision. Ce que nous sommes en train de faire, j'ai fait partie des gens
qui ont souffert dans leur corps et âme pour que nous ayons cet état de droit. Aujourd'hui, notre chef, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Montou, il a une vision. Cette vision-là, nous devons l'accompagner. En accompagnant les chefs d'État, c'est donner du travail à cette base, orienter cette base. C'est pourquoi nous venons devant le monde entier pour dire que nous avons ces ambitions, nous sommes déjà là pour accompagner son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Pour la mission ou bien vision du président de la République, année 2020, année d'action. Bino priorité, peu d'action et ça compris et ça les mains. Nakatamula oyo. Ni bokomona au président avec Kosala, to oyo base avec Kosala pour que réussite est à la totale. Total, c'est-à-dire la base c'est le contrôle, la base c'est vigilance. Vous savez, on a donné des responsabilités. Je suis en train de parler problème il y a 100 jours. Parce que base n'était pas aussi associée. Parce que comment vous pouvez voir des routes qu'on a construites il y a quelques semaines, ça commence à se détériorer. Mais si la base était associée, la base devait être l'agent de contrôle. S'approprier l'affaire. C'est très important. Nous sommes des leaders. Nous avons lutté jours et nuits pendant 37 ans de lutte. Nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre ces 35 ans de lutte et des morts que nous avons et des sangs des innocents et laisser dans la route. Non, nous devons accompagner le chef d'État pendant ce temps que la base doit s'approprier des actions du chef de l'État. Vous avez un message pour que vous directement dans le président de la République, les collègues, Balandi Bino Bokepi, Oyo, yoki souci na bino pe posa na bino bana besoin ba région na bino bobongi sindenge nini pona population o balingi ba accompagner bino vous en bon ensemble malba ipana. Merci beaucoup les journalistes. Toujours c'est la mingi pour les loyo moi on a vu sur priorité IDPS azui motama toujours benga ba jeune toujours benga population nyonso ya Congo toujours benga ba combattant ya IDPS baya to sangana pour to sunga chef de l'État ko sunga c'est-à-dire quoi kozala na malobate tout dans la comportement ya ba responsable ba mini mukumba donc to mema mukumba na biso mukumba na biso ezali ni kolukela ba congolais voies moyen ba trouver misala pas misala ya koloba na côté mais misala oyo ezomonana comprendre peut s'approprier na ba programme na chef de l'État. Mais yango po bakutana na biso pour comme association nyonso et pour étambola bien il faut bato balanda mibeko mibeko na biso ezosenga ke mututu ya lingi bien ali kosadere la vision na biso ya priorité IDPS. Il faut premièrement asomba fiche d'adhésion na ye et puis azwa carte na ye ya ba membre et puis tokotalisa ye tokopesa ye d'abord idéologie après idéologie nde akoparticipation na baactivité na biso nyonso yango soki moto alingi kokutana na biso oyo ekozala affiché na bien eza affiché na ba ya écran na biso numero yango nakoki kopesa alobeli 081 146 68 82. Nazo répéter en lisusu 081 146 68 82. C'est-à-dire numéro wana okoki kobenga biso okoki kokomela biso SMS okoki pe kokomela biso na WhatsApp. Okokutana na biso tokoexpliquer yo en long et en large de priorité IDPS. Priorité IDPS ezo exclure mutu te. Président Kabasele Globasuka na 30 secondes ba imoka ba kolanda. Napesi d'abord Mokozi Mboka Mbote. Parce que la sagesse, ce n'est pas la sagesse d'un homme, c'est la sagesse divine. Je remercie aussi les esprits. Parce que tu sais que Dieu, comme il nous disait, en parlant des esprits ne m'aident pas. Ces esprits nous accompagnent. Ce sont ces esprits qui nous donnent cette sagesse pour sauver la cause. Les peuples d'abord. Les peuples, regardez bien le chef de l'État, accompagnez-les dans ses actions. Nous pensons que le Yokonazo c'est bien que beaucoup de choses Amérique, de France, beaucoup de Conga, parce que Moutoyo Azali négocié à Mboka Nabiso, Azali na sagesse, Boigna, Routi et pas il a des grands esprits. Merci, je crois que Wanazalaki Maloba Yasuka pour la na président
Kabasele, on a dit président et priorité IDPS, Toyamba qui est le secrétaire général et priorité, M. Alex Kalenda. Baimboka Bolandi, Nyoso Oyo, Banamboka P, Balobi, Nabiso, Yo Ozali intéressé, numéro Zali Wana, Benga Bango, Bako, Pesa Bakonso, Nyoso intégrer ONG priorité IDPS. Yo pour Olingi, Koya, Ko Leka, na émission Nabino, je me plus. Tous allez avoir pour accompagner mon un message pour l'intérêt Yamboka na biso. En tout cas, tokutani mikolose koya so Yesu Masia azongité. Merci. Bienvenue dans Bakazi Nabino Yekolo Congo, Zoom Congo Plus avec le pasteur de la presse congolaise, équipe complète en Moyo, Osedagno Mosala, la qualité Nenge Sengeli, Yo le vous avez biso, pasteur, homme politique, ministre, homme d'affaires, Olingi. L'activité Nayo, l'équipe est là pour vous accompagner partout où vous serez. Zoom Congo Plus, la manap Nabino, pour vous zoomer. Vous vous abonnez à la chaîne Nabiso sur YouTube, Zoom Congo Plus TV, pour vous informer en temps réel dans votre télévision. Zoom Congo Plus, zoomer toujours.